Parce que bango po balia, il faut ba finga. Même y compris na maman na bango po talama, il faut ba finga. Et c'est quoi que ndeko luka libala te. Je pèse bien mes mots. Belvi kande que ndeko luka mwana te, akende ko luka libala te, makenda ki musala et puis voyage moko, je crois bien, na habité ce que ekoki ata 10 jours. C'est ça cause à la star. Et puis maman Belvi ti akei atikali ko bomba na quelque part te osoka bimi, mu pepe soka kangi te. Famille Libota na moni on dirait kokomi moi malili. Partager film, tala film. Tika kotala ba distraction ezanga tina o ba finga ki mama Belvi boy o ba loba ki boy kende kotala film ozwa leçon ya ko clôturer mois de la femme lokola Belvi kandi ayana théâtre te pona bondumba te pona ki mompono te pona imika te pona nganda basoso te ayaki pona ko valoriser mwasi yango momoni azaki parmi ba actrice oyo lelo azaki invité na Belgique. Et si ka oba bengi sakiye pour assister na événement na munene zaki ya ba mama sali kitoko makasi mamita digna toza na lokola bandeko na biso ya baba kukute batalaka mingi bakoni mafinga ke batalaka ba filme na bango bino famille Libota eloko mutu oyo aza privilégié mutu oyo bino aza na privilège oyo bino boki kotala ezali Belvi kandi ba filme. Ce qu'on sait ici là, parce que bah ouais là qui 16h, tu ticket libre 16h. Au moins ils sont ouais na makaku poupée, ton pantalon. Ticket là on s'en est quand tu as mukila. Belvi a taki 16h30 balandi. Balandi to lo bango balandi. Et puis ce qui est Rwanda pe bango ba taki ngo Belvi o yana Rwanda te. Si on a que c'est toujours faut pas dire mais la Belvi, ba dire mais là on va soit moi aura na appliso baleki tocha Belvi ku tout baleki cinéma Congo na ni. Mais ça va pas biso to tche ma finga liboso musala na sima. Na ba Mozambique na ba tche ma finga liboso te ba tche na musala liboso après ma finga ye sima. Bonjour, bonsoir, ça dépend de l'ère au besoin d'Abisso partout dans le monde entier. C'est toujours moi, votre humble serviteur, Jerry Kobetox 207 de la presse, Papa Kouloutou, famille Libota. Merci beaucoup, Nabino, tout Bolandaka. Papa Kouloutou, Nabino, famille Libota. Shalom, 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 shalom. Parce que Bisso, la famille Libota, Tokendaranango Bongo. Merci beaucoup, Nabino, tout Bolanda Bisso, na chaîne Nabino. Active Final Télévision, merci beaucoup naba abonnement nabino, merci beaucoup naba partage nabino. À chaque fois nabisa nabino aux yeux vidéo tindela muninga. Famille Libota kozala égoïste était. Tindela partager la maman chérie à moi si sur aux yeux vidéo partagez-les maman José, tindela maman José. Et puis sœur nanga Fifi Makuta depuis États-Unis famille Libota sur aux yeux vidéo. Pesa moninga atala Papa Kouloutou alobaki nini. Gigi Katema depuis Arabie Saoudite. Soko zwi vidéo oyo partagez yango po famille Libota etala. Maman Esther na Égypte. Soki ozu vidéo partagez po famille Libota etala. Famille Libota shalom shalom shalom. Voilà, lelo na yeko yebisa bino lelo par rapport ya film na biso oyo ezali discrédit oyo lobby botala ki 10e épisode ezalaki somo biso bato tozali na profession oyo tobe tolobaka ke film ezalaka na 3 parties ezali na exposition apogée et puis dénouement oyo babengaka conclusion. Moment oyo film na biso discrédit et commis na apogée. Apogée c'est le parti le plus long ya film et si ka autokendaka na shit pour na ko citer film na biso discrédit bo tali ndenge toto dako tableau ya suka wana na ba décor bazo ndongwana pour na makambo etali. Donc cela veut dire famille Libota faut bozaka na confiance ya maman Belvi Kandi Poutine de l'écriture oyo depuis dimanche azana biso déjà na kata Kinshasa ba tubo comprendre biso
Kinshasa verni bato bakoganga mais bon comprendre biso vraiment bongo soki boyoki mwa makelele mukie donc tout ça la Kinshasa mbokelengi donc cela veut dire na bande kolobela film na bino discrédit famille Libota na moni on dirait bokomi mwa malili partager film tala film tika kotala ba distraction ezanga tina o ba finga ki mama Belvi boy o ba loba ki boy kende kotala film ozwa leçon film au discrédit j'espère que banda to banda ki yango na premier épisode ti to banda yango na épisode oyo to komi nango lelo 10e épisode en tout cas tout le monde a d'accord na oyo ezoleka na film na biso discrédit na ebisaki bino discrédit eza nini bokele na Google bokozwa résultat nango parce que discrédit ezali film oyo esimbi mitema ya famille Libota mama José Lusadusu yo pe partager vidéo tindela baninga na famille Libota batala film na biso donc mama Belvi aza déjà na Kinshasa depuis dimanche autaki mobembo esika oyo akendaki koluka mwana te esika akendaki koluka libala te je pèse bien mes mots Belvi kandi akendaki koluka mwana te akendaki koluka libala te makendaki musala et puis voyage moko je crois bien nayebi te soki ekoki ata 10 jours c'est ça cause à la star et puis maman Belvi ti akei atikali kobomba na quelque part te osoki abimi mupepe soki ekangi te pona oki baninga musu bakendaki pe o abima te po soki mupepe lingaka mupepe te soki ezwi mupepe ekokima mais maman Belvi azaki wana na famille Libota mobimba surtout famille Libota ya poto na félicité bino makasi parce que bolakisi pena ke famille bateka ngoti famille eza famille ezali tolobaka chaque fois mashi wa mumenu makila ya minu mususu bamelaka mususu babwakaka singa famille benda na kamekata na kate ça c'est papa Kulutu à famille Libota Jerry Kobetox qui parle donc Belvi kandi asali mobembo na ye bien a voyageaki et puis bomonaki bino mona vidéo azalaki pe invité ya ko clôturer mois de la femme lokola Belvi kandi ayana théâtre te pona bondumba te pona ki mompono te pona imika te pona nganda basoso te ayaki pona ko valoriser mwasi yango bomoni azalaki parmi ba actrice oyo lelo azalaki invité na Belgique esika o babengisaki ye pour assister na événement na munene ezalaki ya ba mama esali kitoko makasi Mamita Dina famille Libota toujours Mamita Dina la maman chérie à moi si famille Libota ekotombaka ta mukolo moko te déception ezaka pas Belvi te botu nanga pourquoi na bi déception ezaka pas Belvi te parce que Belvi musala na ya saka lelo eza pena profession na ye profession na ye prévané akendaka ina kotanga yango po akolisa yango po asalela biso makambo azosala lelo donc nga na ye côté mais la famille Libota boui et na ye côté mais la bino boui botala ba film tozala lokola bandeko na biso ya babakuku te batalaka mingi bakoni mafinga ke batalaka ba film na bango bino famille Libota eloko mutu oyo aza privilégié mutu oyo bino aza na privilège oyo bino bokoki kotala ezali Belvi kandi ba film soko osilisi kotala ye nde oyo kotala papa Kulutu nde oyo kotala tout et les autres oyo kotala bango parce que il faut tosala nanu musala totombola ser na biso nga lobaka na batu mutu so mwana commentaire azokomelanga yo tata mukolo boye osolobela Belvi yo tata mukolo boye tata mukolo na botama aveni moko na tata na bino tokolaka na tata na bino quartier moko musala na ngai yango ya koloba nga naliaka na koloba malgré na sala pédagogie mais pédagogie journalisme eza na kati tout eyalaka na kati parce que toaka bato ya bwanya donc film na bino discrédit 10e épisode bomonaki lobi ndenge ndongwaki mais bokalitaki lokolo ekozala fin mais ezalaki fin te eza à suivre ndenge nazoloba boye réalisateur na ngai A12
Ça là est fort, papa, ça là est fort. 15 heures et quelques films ezokota. Famille Bota, 11e épisode ezokota lelo. Nenga nazo ça l'émission sikoyo. Donc toza 11 heures, toza que 12 heures dans 6 minutes. Donc 15 heures et quelques films ekoti. Parce que ba wela ki 16 heures to tikeli bango 16 heures. O moni so weli na makaku poupée, to pantalon. Tikela ya ozanga sika o chamukila. Bellevue ataki 16h30 balandi. Balandi to lo bango balandi. Et puis, ce qui est Rwanda, on va Bellevue, il y a un Rwanda. On a que c'est toujours, faut pas dire mais la Bellevue, pas dire mais la, faut pas soit moi aura. Donc 15 heures et quelques, fongo la iPad na yo, fongo la ordinateur na yo, fongo la écran na yo ya munene. Fongo la ba téléphone nyonso, ta la discrédit 11e épisode. Moyen o eza biso toko soutenir Bellevue, eza moyen ya mafinga te. Tu vois que Bellevue a finga maka. Moi sur le théâtre a finga maka. Quoi Bellevue a zate. Bellevue a finga maka makasi. Mais to soutenir hier ko ça la promotion na yi. Ya ko talisa bande ko ba filmer na yi. Yo muto no soso tala ngai. Soki no tala ba film na Bellevue te. Soki muto moka yinisa ka Bellevue. A cause la Bellevue makamu parce que to yebi. Lelo ba comment cause la Bellevue makamu. Muto mususu azana eni abakuku azana eni famille bota azana naître mais azolo bakenga na tara ba film à Bellevue te yo za naître ndengeni soko za naître tala na épisode moko omona comment actrice azo diriger film comment actrice azo sala makambu oyo lelo il faut to benga lelo mama bomengo na poya Bellevue na poya mama bomengo. Alors Bota la film lelo 11e épisode. Moutoua bougé te moutoua ninganati. Famille Bota, moi je suis papa Kouloutou. Papa Kouloutou azali moutoua battre la famille. Ce qui papa zalité. Toi oui, toi voyager, ni biso tozala papa na biso papa Kouloutou Isidore. Ndenga moko ndenga nga azali papa Kouloutou ya famille Bota. Donc naza sage ya famille. Papa Kouloutou azalaka papa Kouloutou. Papa Kouloutou azalaka attaché de presse te. Papa Kouloutou azalaka communicateur te. Papa Kouloutou a papa Kouloutou. Maman, la maman chérie à moi aussi. Et j'assume ça. Nazala lolendo ya kozala papa Kouloutou a famille Bota. Bino bato bozoli nga bokoti sa. Milinga na famille Bota. Toyebi bino. Famille Bota, ezana d'abord c'est Bellevue. O azo sa la biso ba film lelo. Bande ko belé na poto bazo benga nga babi. Yango Bellevue. Si tu as théâtre, tu as continué théâtre, abanda côté ya, Tony ninga la bi maman pona nini. Abi mais moi ça ba film, na suis ba conseil belé na ba film na e. Bellevue atali saka mutu parce que bit na objectif ya cinéma ezali ko tali sa mutu mabe ozo sala et ko sukela ondenge nini. Bolamo ozo sala nzambe na lola ko futa yo. C'est ça bit ya cinéma. Yango Bellevue, moi na ina, orpheline de père et de mère, lelo aza parmi ma fille, ma femme oyo, bazo influencer monde, 50 femmes, lelo Bellevue kandi, azali nominé parmi 50 femmes. Il faut famille bobeta maboko. Preuve année, yango to ebisaka bino makambu ya trophée. Trophée, eza lokola coupe ozo welango na likaku. Tikela ya kozanga sika ko tia mukila, lelo yo. Faut Bellevue ba trophée ba ne ko betela tolo wana lelo azana. Et puis na sili karaté tina ba trophée Afrique parce que lelo ba film na biso za nominé pe na ba Afrique wana ba petio ba burundais oyo ba petio ba mozambique na ota na apliso ba leki tocha Bellevue ko tout ba leki cinéma Congo na nini mais ça ka po biso to tie ma finga liboso musala na sima. Na ba Mozambique na batia mafinga liboso te batia na musala liboso après mafinga yesima parce que nous les Africains tous na makila ya ko fingana tala nenge TikTok baby tala nenge YouTube baby pona biso ba africain mukolo Google yemo azotala ba nzambe na musala na elo na saki yango pona boyete pona nini pona ba africain. Donc Bellevue kandi lelo azali parmi bana basi o lelo aza modèle o finga ye na tongo.
ba sœur na biso mikolo boleki ba 34 ans na bango chaque fois pour la vérité. Au moins moi si soko leki 34 ans au tambola kirité au balité. Moi ça 34 au balité au tambola kirité, il faut luka longa nzambe oza na mangengenge. Otuna nzambe pona nini na komi na 34 ans na ko balate. Bana ba 18 ans 20 ans bazo bala. Oza la mutu ko finga ka batu te ndenge na mona ka ba sœur na biso na ba mama mikolo bana ba koko. Mais bah, la TV, bah, dit qu'on finga belle vie. Mais il faut, na fin du mois, tant qu'on a na banque, on a na rond-point. À 12, banque, on a na rond-point, qui pointe ça. Place pour que nous avons à Google. Faut pas mettre à tout le monde, belle vie à l'aise à Kabiso. Belle vie à l'aise à Kabango. Na mon kutu, Mida. Azimon à YouTube, na souka, mais mina mobile, na ba na baké voyage. Donc, mon belle vie. Mbongo a belle vie. Ser na biso ya kapela hawa. Ye pene fa finga makasi. Ye pene fa finga makasi. Pene fingi belle vie makasi. Po, tanga kokenda tali tableau de bord a sepeli. Yanga moni na yesi bino famille bota. Batu nyo sobolo belaka belle vie kandi. Tolo mwana ma finga. To tika ko finga. Ko finga ezali arme ya ba faible. Muto a finga ka mingi yenda za faible. Biso to yaka na ba preuve moko boza palpable. Total sa lelo na Congo, première chaîne YouTube où ezo talama actuellement na ba théâtre, c'est belle vie. Boko tete menani. Donc famille Bota, j'insiste, promotion des promotions, promotion des promotions, promotion des promotions. Botika ma finga na batu o ba fingaka. Mais soki baye ba fingi biso tokoya ko finga te, biso tokoya na réplique. To laver place au ba koseli belvi makambu, place au ba lobi makambu lokuta parce que bango bazali batona lokuta. Donc, cela veut dire bandeko nanga belvi kandi azawana kaka pona musala. Musala na yende lelo ekomisie oyo aza. Yo mutozo tunanga kasi yo moko za artiste et comédien. Nenge no sala ka théâtre te. C'est que yo no tala ba théâtre nga to za na téléphone te. Parmi les chroniqueurs, oh, ils défendre toujours théâtre, c'est moi. Na tournaka. Les autres tournaments, les films, les autres, ils vont apprécier. Si vous avez un autre, tant pis. Ngai na kolobela belle vie parce que asa lelo rezo nous ko na biso na Congo. Soki ne ko na biso moko mati. Ezali bende mona ser na biso Beckham. To boyi batu ba lobela ete. Mais batu ba tika ndeko finga. Ko finga kitisaka mutu. Famille Bota, bolongo na mafinga. Pour ceux qui bozo finga ba to kitsa ma belle vie. To ko lukela ba problème. Nzambe o ya sambela ka utuna ye, yo zo sambela metala batu no bazo sa nini, bazo finga. Ngai ba traiter nga de tous les mots. Nalala na hôtel à 5000 francs. Na zangela makolata na matanga jadi, elongoli nga litoy. Elongoli nga lisu, elongoli nga loboko. Mais lem susu kutu nga na minutes oyo. Et là, on est sur les gens qui ont na kolia. Mais yo mutozo finga nga, il faut ya ko ganga mwana mwasi misise kata na yo, lokolo kufa po ozelo kwa kolia. Donc eza pasi bandeko bozola na biso famille Bota ba fanatique ba amoureux ya théâtre na ba amoureux en tout cas bo pesa toujours belle vie kandi confiance na film na bino discrédit parce que après discrédit kala mingi te mama zo buaka film ya sika. Film ya sika ezali koya parce que oh tout le monde déjà 10e épisode, je crois bien 11e épisode et kokota lelo en tout cas bandeko ba comprendre biso na Congo ba koma ko ganga donc mutalo ba suma le mettre na Congo. Promotion des promotions parce que oh ezali ya motuya eza faut que ça la promotion est belé par rapport à ba film. Bon qu'il y a une distraction te bolanda batu ba finga te parce que bango po balia il faut ba finga même y compris na maman na bango po talama il faut ba finga. Alors famille Bota eza mot d'ordre oyo papa kuluta famille Bota appelle Sabino bo ça la promotion bo partager ba film bo partager bo tinde la bande ko bata la film parce que il y a on ezali meilleur moyen ya ko soutenir Belvi Kandi. Je crois bien ezali meilleur moyen ya ko soutenir artiste na biso
Belvi Kandi, Poutine de l'écriture, Maman comment, Maman Morote, Maman Arai Goshi, Oyo Lelo, Azo Salamakambu, Ya Kitoko. Voilà, merci beaucoup Nabino Toubolande, Biso na Active Final Télévision. Cette émission a été réalisée par A12, montée et tournée par A12. Merci beaucoup na M pour l'opportunité. M Kaka. Pour le M Ango Nani. Merci beaucoup na M pour l'opportunité au Pessinga. Na Actu Final Télévision, bon continuer. Koya ko tchaba abonnement na bino, bon continuer. Ko commenter, ko partager toujours et ko sala bien. Famille Libota États-Unis, famille Libota Londres, famille Libota Canada. Maman Annie Malonga depuis Montréal na Canada. Maman Yamapasa, maman Élisée Lombula, David Lombula, Davina Lombula. Famille Libota toujours. Merci beaucoup na maman Fifi Makuta depuis États-Unis. Merci beaucoup na Mami Tadina depuis Belgique. Merci beaucoup na yo. Merci beaucoup na Nathalie Nelela. En tout cas, un Canadien, mais une minute au Azana Congo, une Canadienne, une minute au Azana Congo. Ayo ça va faire quoi. Nathalie Nelela, je te salue vraiment. Merci beaucoup na la maman chérie à moi aussi. Merci beaucoup na la maman chérie à moi aussi. En tout cas, famille Libota, tous à la toujours soudé, tous à la toujours bon moko et que ça là bien. Maman José Lusadousu. Maman José Lusadousu. Bambote na yo ebele. Bambote ebele na maman Mamicho na Monaco. Sponsor officiel nanga. Yanga moko na rowele na moto te. Merci beaucoup na yo. Et puis merci beaucoup à tous les mélomanes au balingaka cinéma congolais. Et puis, nabandeko tout bolingaka Belvi Kandi, famille Libota, shalom, shalom, shalom. Tokutani na numéro koya, bota la film, na 15h et quelques hours, bon partager pe vidéo oyo, mode d'ordre émission ngana lo bandelo, ezali totika mafinga, po biso to finga kate, po biso batinda biso pe to ba pekisa biso ko finga te, mais bango kuna ba pekisa ka bango ba yoka kate. Donc biso total la film et ko ça la bien. Ce qui m'a séparé une émission, c'est Ngaï toujours, Yabino, Papa Koumito Famille Bota. Bye bye.